Mbote, bandeko ya Kuli Media TV. Bonsoir. Toyesu sous lelo na baleur oyo po tozwi mwa flash moko boye na niveau ya Katanga oyo makambo eza koleka kuna eza ko sala bato pasi pe mawa. Ndenge bozomona na bilili basoda na baza éparpillé wana baza liboso ya résidence ya moto babengi Gédéon Kyungu Mutanga. Je pense que bino nyonso boyebi Gédéon Kyungu Mutanga. Gédéon Kyungu Mutanga na ko résumer bino mwa moke parcours na ye na ndenga mokuse po na meka ko zongisa bato na esika yango po ba comprendre mwa moke. Alors Gédéon Kyungu babengaka ye Gédéon aza seigneur de guerre na guerre au babengi guerre deuxième guerre ya Congo. Deuxième guerre à Congo, ya Congo il est en 98. Donc 98. À l'époque Mosé Laurent Désiré Kabila autant au Kota na 97. Oui, na 97. Et puis na 98 tant à Monique système ya bato ba memaki na pouvoir réseau CPIC sous-souté amekai kotindika bango pe memaki guerre wana esika Gédéon Kyungu ayaki kobima. Alors Gédéon Kyungu na milice na ye baza ko faire trembler Katanga mobimba na ba exaction na bango baza ko sala ba pillage ba viol ba tuerie na ndenga mokete na ba acte ya cannibalisme. Mais il y a que Gédéon Kyungu a se renda kaye moko na ba casque bleu la date le 16 mai 2006. Bolanda bien, le 16 mai 2006. Ba condamné na 2009 na mwasi na ye pour na ba crime contre l'humanité. Oyo nyonso ezaki commis pendant et après deuxième guerre du Congo wana. Oya 1998. Donc bah condamné qui est à mort en 2009. Mais rebondissement ya likambu le 7 septembre 2011 a s'évadé na prison à Lubumbashi. Tango ba milice na ye ba tiraki sur ba gardien à prison. Ba yeko sala enlèvement na ye. Donc a s'évadé jour wana le 7 septembre 2011. Et puis ba autorité à province à Katanga à époque wana ba saki récompense moko ya $100,000 pour na ba information nyonso ba koya ko memela bango pour ba koka ko kanga ye lisusu. Mais justement après évasion na ye wana ya 2011 wana il y a le 7 septembre quelque temps kaka après a ko sala a reformer sikoyo ba troupe na yo ba bengi les Mai ba Katakatanga. Alors, gouverneur à Katanga à l'époque, Moïse Katumbi Chapwe, a déclaré que Gédéon n'a pas fidèle naye, baza ba cannibale. Cannibale les abato yo, baliaka batu. Baliaka musuni ya mutu. Alors, à Sengagi na gouvernement central ya époque wana, ya ko livrer Gédéon la Cour pénale internationale pour un crime contre l'humanité. Ce qui fait que le 11 octobre 2016, tu dois comprendre tes rebondissements au Gédéon Yemoko a sous ko se rendre. Donc 5 ans après, bakangi na bango été pesi sali nini offrir ba récompense na bango ya $100,000 na muto wa information paya ki me basala bango lia et le côté. Le 11 octobre 2016, Yemoko Gédéon a se rendre avec 150 combattants naïe. Bien sûr, bino so monaka ba image wana. Et puis na 150 combattants na mingi ezaki bana. Ba yako se rendre na ba autorité à Congo, ya biso à l'époque na Malambwe pour na ko silisa ko mettre fin à insécurité aux ezaki na région wana ya Katanga. Alors lelo rebondissement ni neye
ndenge bozomona ya bilili baye koencercle ndako ya Gédéon lelo na cadre ya arrestation na ye pour azala jugé par rapport à ba crime. Mais il se fait que batu na ye, donc ba milice na ye balobi oyo akosimba Gédéon katange kopanzana. Donc na minute oyo tozobeta lisolo oyo na katanga, donc entre autres ba Lubumbashi, ba Kolwezi, ba nini o katanga mobimba wana eza na ébullition moto, c'est-à-dire likambo oyo bato bazoyeba te soki bakangi Gédéon bakosuka ndenge nini. Botala mwa elili oyo eza ya mulayi te, ya quelques secondes kaka, mais ezolakisa bino un peu ampleur ya événement ndenge eza na liboso ya ndako ya Gédéon Kyungu Mutanga. Tomonani soki tozwi ba élément mosusu. Merci. Voilà 37. 39. 39. Samy 37. Samy où est où? Oui. 37. Maman, viens. Voilà 37. 39. 39. Samy 37. Samy où est où? Oui. 37. Maman, viens. Voilà 37. 39. 39. Samy 37. Samy où est où? Oui. 37. Maman, viens.